L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèles internautes, bienvenue sur tout le Belavi, partout dans le monde, toujours des Sainte Nanjili. Nous sommes dans le quartier de l'avenue Makonga, na vi fondro var bakomesa. De mbote. Voilà, tu vandi awa wana avenue Makonga, tu éviter situation nini ezolekana awa. Tu fais na avenue Makonga, biso toli ba natif ya Makonga. OK. Donc tous en musika mais basango toyoka kopona Makonga esala biso kutu pasi kolekana bato bazofana Makonga biso awa tozasuna ba résident awa te to bénéficiaire na eloko moko te mais so okantiki mpe utaki eza pasi mpona vi nanga na kobosa na Makonga te bamakongo misali nga nazala makongo misali biso tozala yango wana biso na makanisi na biso na ndenge tobimi fo tosalisa balabala oyo parce que ça balabala na uti to botami nga na botami na balabala numéro 9 Makonga na lingi te balabala oyo bon na lo bapona bato nyonso na poto to lingi te balabala oyo eza na condition na ba problème oyo eza na ngolelo c'est ça donc bita wana to fandi na bana Makonga oyo ba mikolo presque génération na ngai to so la makambo elekaka na Makonga et puis to lo baba projet oyo toza na mpona Makonga. Voilà, merci Regen R6 Mpava le refongwama tout le monde na ba papa na ba maman tozawa ya venu oyoyo. Voilà. Dernièrement tu as qui te filmé tout le monde une situation les ala qui a venu ça vraiment sali tout na 5 photos pour 6 awa na avenue na yo quartier na yo. Et lelo tango bengi biso yoka ki situation moko ya bakuluna. Na habité situation wezani. Situation eza na Makonga. Donc, Makonga eza balabala moko eza na 25 parcelles. Soko tangi yo bato bakisa ngi bakatakata, mais la logique eza na 25 parcelles. Na 25 parcelles on a tozalaki divisé na deux parties. Soko bandi na 1 ti na 7 aujourd'hui 20 tina 24 donc un tina 7 aujourd'hui 20 24 et non 25 zobengo likolo so bandi na 7 8 9 10 tina 19 zobengo C. OK. Sikoku du bano ba na likolo kuna ba za ko minimiser ba sala ko la ba ko kochola biso muka bino fanda kana C ya bino fanda kana C ba fanda na likolo mais so otali bien na C na likolo ba prêtre bagi mingi na C. OK. Prêtre bagi na C on a solo. Les amakama ba les amakama zikene ba o diriger Makonga mingi mingi na C. On va faire tout presque. Non, tout est. Mais tous qui famille hein. OK. Tous qui unis makambo oyo ko tikolo mono ata mkomo. Tout qui na balabala oyo avant tolala to bengani biso nyonso. Ça va maman. OK. Mutuna mutunenga bimaki journée wana abeti masolo abeti bosoli boseki na makambo lokuta siko bato baki mingi kosekisa biso mingi ezaki Godrich nazi mais Godrich azaki likolo bato na wana obeta masolo ba histoire donc ata masoso siko obeta masolo lokuta wa biso togangi bande ngo bakata lisolo na yo ozokosa wala uvunu ozokosa mingi mutaki mutaba bande dosi le grand dossier qui m'a cassé, tout le bande dans le bombe, on a pas souvent eu au beauté. Voilà. Voilà donc. OK. Voilà bref voilà. Tout le monde a watozana ba carte de lecteur et na oza certificat d'immatriculation véhicule. Motozana vitre bombe lutu na gilets eza biloko o ba carte oyoyo bato bamela ba bombe ba botolango bato. Et oyo eza balobi eza ne balambaka bombe babio mto kanya ondengeni biloko oyo sango oyo bato ba ganga oyo baza awa te bango kala donc buzu beza nini ya bana oyo babotama na Makonga bango nde bazoyamba bagangi tu ya quartier ya presque ya quartier de baya okotsa bango awa donc siko bagangi wana eza lokola ba botoli oyo eza Makonga tout chango mboka
babotoli mboka mboka oyo eza na mi avant ezaki na mboka bana bakonga te avant lobi yaki na mboka bana makonga te yaki na mboka bapaya totyaka nde barebele totyaka nde babunagana yaki na mboka ya bapaya ndenge nga nokoya likambo wana na réfléchi nga bi nabenga baganga yango tosolola toloba bakombo te toza solution mpona balabala oyo yo moko yo ozalaki te nabengisaki bango bana nabengisaki bango nyonso na bana makonga na bagangi na bango babande na bango bachef na bango nabengisaki bango na coin na bar wana ya mwana batope bayaki wana vraiment na traitaki na bango loka bacamarade soki bazali bakotema nafingaki motu te nalobaki te ke nanga tokotraite mokulu na wana bakuti mokulu na te natizaki bango moko mpena wana blesse bango na respecte bango napesa bango respect makasi nde tosisi nazwaki 50 ou 40 000 napesi bango bamelaki masanga tozalaki na maître tozalaki na buso babi père makambo wana mpena tokosala yango su te ngai se bango pai bozali wana boyaka su te botika makonga na bana ya makonga donc bokata relation na bino ta biloko babombe yango ti na boyele nde tokani yango donc awa accès na bino eza su te soki ozalaka na makonga te oya na makonga te donc tika bana makonga badébrie vie na bango makonga bango na bango parce que biso bana ya makonga toza na projet makasi mpona balabala oyo donc tolingi balabala oyo biso tokoli eza na kimia parce que toza na bakamara so amoniki nautaki na balabala boye eza soni kozolanda sikoyo ngai nayebisaki bango bien boye na bapaya awa soki tosorganize tokobongisa balabala bayokaki ngai apparemment sikoyo lobi nango na ntongo nabengi busol natuni est-ce que bana wana barespectaki makambo ndenge tosololaki ayebisinga ndenge kutu olobi ondire kutu obondeli omultiplie bango bakomi 100 donc bazoza 50 bakomi 100 epesinga kanda ngai me donc bana oyo message oyo topesi bayoki yango te sikoyo faut tochange façon ya koloba naki na quartier 4 na salle pa matangi ezalaki tokimaki nzela ya saint thérèse tokataka na quartier awa ele tozobima na ndolo awa bazalaki groupe mosusu ezalaki na liboso ya babikanga nde bamoni voiture na ngai bakimi bayebayeke yo bakoti bango nyonso na lopango ya tokenda kuna na place ya bara ya mwana ya nzezi ezali tofandi wana nayebengi maître naye maître lukelanga sikoyo bana ya makonga oyo baza concerné bana baba mosusu te bana makonga oyo baza concerné na solanga bango mais baya na bamama na bango obie bamembre ya famille na bango bayaki na bana na bakelke mama bon ezalaki ya représentative bato bazalaki baprésentaki yo makonga vraiment nayaki na bamo dur nayaki gentil donc nafrontaki bango na baparole nafrontaki bango naexplike bango réalité et puis nafrontaki bango na baparole nayebisi bango makambo oyo bakosibir soki bakontinue bozoba oyo déjà oyo nasimba nano bato bamona oyo se retrouve maboko no ndeni okangaki bango ndeni oyo se retrouve na maboko le tosali fui lelo oyo ezali biloko etali na bakota mayela boso baki nano na classe nde bien oyo basala biloko so bena baki na classe mayela bo basavante donc oyo eza na biloko basalaka bombe oyo gilette oyo lutu oyo nde basalelaka oyo nde baidentité ya bato bayiba baidentité oyo tozongisa wana na polise tonotika wana la polise kuna la polise emta kosala enquête oyo ya makemba na biloko nyonso tokomona la polise so batala biso baresource na makonga biloko tokangi yango oyo donc eza mosala na bino na kote mosusu mpe la polise eza très gentil polise akozala gentil te na babétise
mais quand on explique au lobby kaza très gentil à cause gentil que police fois à la ndengeni au moins na poto police soit kangi wazo sexa yo aumena sote soki okomi kaka kuna place oyeba ke police azali mais awa police azali camarade ya bato oyo police a camarade ya bato donc police nalingi kotama ma politique te poza ma l'état c'est ça mais police na faut na lobango police aza complice na bato oyo parce que police azaka pembeni awa police a pembeni donc okota to moni bureau la police donc place police azali bonjour place police azali makambo ekosala mate mais ozoka police aza même pas na 100 mètres bayebi makambo oyo butu na moi balalaka ngo balambukaka nango me ezali faut siko biso ba civil bana ya quartier to expliquer police que bosalaka mosala na bino bien te c'est ça parce que bato oyo baza ba camarade dans la police baza complice dans la police donc to dénoncer voilà je fondre to zongela yo papa Boussole ino boza vraiment la base ya veni oyo témoignage par rapport à Boviva Nengeni na ba situation oyo c'est une ne fondre à petit témoignage qui tombe beaucoup là qui mambo ezalaki te surtout oza na veni ozomona bozolo banini bino bovanda et to encourageant makasi parce que ezalaki tozopekisa baye banango baza bana na biso tozopekisa bango baye bazoya na ba donc eloko esali biso passe bato ya libanda bakouta bakinga sani batrua bakouta bango nyonso to bakomi awa bazoya na basi na bango bazoya na bazo kookipe numéro 15 numéro 14 numéro 13 bapekisa bango bazo numéro yoka te na 11 osomona bazo kookipe wana donc esali biso passe na lebi bon tokende na bango na malembe na brutalité puis peut-être te mets bango na brutalité to kende bango na malembe to benga bango to pesa conseil boy comment même chose yo pesi conseil mais na moni ba mama ya balabala vraiment bazaki contenté na ngai te mais na bango bazo lo na bango l'air nyonso bakomi ko manquer ba mama bakomi ko ba nyonso lupango na binote lupango bato donc bato ba futela ka ba fanda awa baza na droit parole te donc onde bakolo mabele me balo bate so balobi o na butu to koya au moins na likambo to kosala ba promettre ba kosala voilà bon ya to mona ki moyen te moninga nanga asana ba relation na ye moyen na tanga makambo alete ezate na bengisaki ye akendeki bangai ba ya brutal ya bi non on les a quartier na rio ngai na botani jamais na kosala mabe abengisi bango to fandi ba en tout cas bana batu bayaki to fandi na bango na ba mama nante to fandi na bango kaka bana oyo wana atei bango malamu en tout cas le baki na bango donc avec des paroles méchantes avec des paroles simples donc légères ba sepeli atuni mutu nyonso amela buna ye ameli oyo akomela moko ameli mibale après abimisi moi mbongo azaki nango ayiboko kabola malembe na yoka brutalité asepeli oyo biso tolingi misala tolingi boya bi misala ekozala awa bokosala botika ngo ondire ndenge alobisa bango lobi wana epesi bango pouvoir baye na bango susu mon ami alobi non namoni oyo ekomi neti kosakana aye abengisi bamama na bango bazo respecte baye bamama na bango na oyo baboti bango te na oyo baopesa conseil baye pe na ba oyo bana na biso ya balabala basala bango kutu ebele te bala monga so mibale misato so mine ya pamba bayaki pe babi en tout cas tokosala susu te donc tokolobela yango susu te tolingi na biso susu bato bayawa te epuis na ntongo nango mpe mwana oyo ya biso azwi parole abandi oloba tolingi na biso susu bato bayaka awa te boye te tolingi na biso te oyo akoya oyo makambo akokutana nango mo etali biso te yango wana fondra benga bato ya balabala toya tosolola donc
na moni sikoyo moi elengi moke comme bayoki tonga lelo ba respecter voilà ba péché ba massa moi ba tolingi so ba problème tout bino bozo ta musika bozo so ba problème ya wana sikoyo nek to fandeli boye amoni tout calme aux arabes en tout cas bana wana to sana ba malamu mais soki e osala mabe voilà, merci de Bozolanda tout ça ma solo ya veni makonga to lingi kimia vraiment écoute parce que so taliban nango baza pena ba ona banzoto te mais ba lingi vraiment ko tia population na désordre tant ameli bombe amo déjà que yé a ma casse ko ka tout le monde papa on peut témoigner de vos vivants papa géré papa oza papa mukolo ndengo botamena lelo ajo komi nango omona ba situation ya boye cordon ya quartier D kotala bana mso ba oza ba koko na yo mais ba koma lokwa ba leki na makasi koloba nini devant caméra non moni initiative baninga bazoki en tout cas c'est besenga mingi tant ba besenga ngo na sepela ke mingi alors na ko encourager ko tilika wango na sama te parce que bana ngo baza bana na pelvis so bazo sala ndemwana donc bazo sala buninga ba zape ndiri basalinga c'est ça alors en tout cas na encourager initiative baninga bazui ko baba bengisi baba parents de biso biso pour assister tout peut savoir mabugu ko batika bakamoneza malamu te. Merci beaucoup maman na biso kombo na nini Maman Lufuma. En tout cas, situation où maman de Bomo n'a pas si pour nous. Sur la initiative, il y a Papa Fondro, né à Sangisibino Boué, pour que ma camouana est ici là. Pour le bani pour nous. Maman le baboué, la CPI. En tout cas, il n'a pas moussé la Sénat, maman. Quand on a Fondro, il y a Salango, soit Salango Pena au CPI, pour la bani. Nga unga mtu na mabanga suna bani na mama tina ko na bana banga ka kulu na ogodu bino kulu na te bino bo ba buda ba wala sile basalaka oyebi obino bo sama sheda so no ma sheda o beto mabi na nanda ba tina ko nga ba ana taka bango batumi ba mona ngale so bo mana binga na bango na finga ka bango min ka lobi kutu lobi kana binga na bango suko o ba fo nga bi obi boko lelo pe mi bare ba ye wana nga bino bo so ka te o ba go bo tani mambo ko minene no ba bonitali ba bite to ina so atete okela tinde ba lega to telemela na telemela ba mingi lem so pa belena to le blanc to mboka ma be so mo biso to kondi bo ba ni so ko mo tambo kimi ezatela makonga makonga bikola bano bazo monisa so passe donc so nyoko kimi ezate bana makonga baza mokele o bazo tonda nawo nzunde ndolo bonjamboni kibunzi luika kutu so bazaka so mi baleni sato zwa kikwama kengi groupe mampuka donc 3 12 groupe zaka donc somo ko tala te ozoka na nkele na balabala donc biso to bima na balabala kuna meso na koti bo na fashama bi akonga pe banere tomboka donc na sepelaka te bafono ndenge yeboye donc nga za ne sengo ndenge zo monena pa buso na yebisanga ma mingi ke tala fondo di bo makonga feza bo fo ba kuluna bobo nga ba sala ngo asali kambo po biso to na kimia nde zo mone boya so mema biso malema ni en tout cas oya ko boya ngona okamwa ni donc to na plaisir moko pona yana nga oyo te na zo mone lo mususu nzamba pambo yake. Merci beaucoup. Maman, aussi présenter comment on a. Comme on a mati, nous avons qui a bayaya ou bavandi de dossier nangai. Nous avons les singo bonami tout d'abord, nous avons payé respect na bayaya nangai tout d'abord na yayo azu du kanzi peut-être au bandi ça sobo. O ba mikolo ne pe bazala ki bazuna du kanisi o te po e bandi utakala. Yaya ya kaka yo kaka ba rapome. Loko la fanti biso tanke bande ko na ba leki na ba yaya na ye, ba mama na ya fanti biso boye. Nazo remixer nzamba pambole po de la juli kanti ya o sanga na biso biso boye una na quartier na biso na baba na biso ngamo pe kutu ngamo kuna omituna azalaki kutu asalaki ote mazati makomo sala ngo nzambe na ngapambola pese makasi na pona bana biso eza pasi makasi ya ko mona pena makambo o kata bana na quartier bana na biso ba baby na basima baninga bana ba baby na basima baninga na entourage ya baninga surtout ngala kondoba boza témoignage na kondoba okoso ba be bombelo kwa mabe na ndako pona mwana na ngaya mobali pona mwana na nga mobali alandi entourage ya baninga comme na makambo mabe abebi ya unga nazo senga
na ndenge makambo nyonso eleki boye nzambe apambola ya nanga mpona mondike délivrance ya mwana nanga nazalaka na sante oyo te susika ya makambo bana otala boye ezopekisa ye yalinga agroupe ya bakamarade so nazobomba biloko ya mabe seke nazobomba lipamboli te yango moni nazopesa nzambe merci mpo solution ya makambo bana na biso ezwami nayebi ke kimia ekota na bana nanga mpe na kozwa kimia nzambe apambola mpe atu dabord na ya nanga mobali azwi likanisi oyo nzambe apambola ye tosoutenir ye to encourager na makambo azosala peut-être ya minene liso ekeya nzambe amona ye pena akoza makambo lelo na tema mpe boye kamera ezwanga eloba na nga na nasala na ngango te na namona te peut-être na bafeti mais na makambo etali pena na bakartier boye namona yo kaka na makoma awa pena nzambe apambola tu dabord ya na ngai F3 Fondro apambola ye. Merci vraiment. Merci beaucoup. Regarde R6 maman na maman mbote. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Bea. Olobani pona situation oyo ezoleka awa na Kongo. En tout cas ngai ya liboso nasengi nzamba lola merci. Po esika mayele na biso ya bato esukaka ya esika ya nzambe ebandaka. Nzambo ayoki kolela na biso. Mokolo muso ezalaki na bimi na porta lupango natali balabala ngabi nzambe otindela biso mokonzi mongo te ya kobongisela biso balabala bongo to vote ye. Nero yoka grand fondwa ye kunona baminda boye balingo bongisa balabala natali likolo na bi Seigneur merci. Atuko kokisi. Rien vous de voter kutu maye na volonté. Aye na volonté. Wana nzamba sala à travers ayoki kolela biso baboti. En tout cas na remercier nzambe mingi. Apesa nde papa na biso Fondro apesa bango na groupe na bango nyonso bazwi solution pour na problème oyo. En tout cas Seigneur a soutenir bango apesa bango makasi atondisa bango na nguya molimo centre na nsambe ezala kati na bango donc nsambo akela likolo na se kolo na tiki bandeko nanga bayaya nanga bango nyonso bazo soutenir biso ata oyo bazate bango nyonso kaka na tiki bango na maboko na nsambe nsambe atambwisa bango apesa bango makasi pe nguya pe intelligence et sagesse na oyo nyonso bazali kokanisa oyo babongisi po basala en tout cas basala yango pona bana na biso en tout cas mayele silaki biso bapara tokomaki lokola zoba po tozomona bato miso bazowite pa mosusu bana bazoya bazodomine vango meme na biso ekomi nini Seigneur omimonisa tata omilobela biso esika mayele na biso bapare suki ya yo nzambe okela likolo na se banda yango lokola ebandi en tout cas bayaya na biso grand Fondro nzambe alola pambolo papa apambola yo mabe zipa bolamu ezipa mabe nyonso kimia na nzamba lola ezala na bino nyonso esprit de vie ezala na groupe na bino nyonso bozozwa engagement oyo donc nazana mingi te papa na sengi bino kaka merci nzamba lola pambola bina mona bino pambola pe misala na bino kende liboso na kombo na Yesu Kristo. Merci maman. On peut se présenter moi le bamuki par rapport à la situation moi la sepeli pour la papa na biso ya biso ba locataire mais papa biso ndenge azwi mokano ya ko bengana bana wana tosepeli makasi bana wango mpe nde baza na bayokaka bamisu baza na bayokaka na bango oyo bazokuta bipai en tout cas mabe ekoti mabe vraiment ekoti mais nde tomoni papa aye na makambo oyo en tout cas tosepeli nzambe moko kaka ayebi. Merci beaucoup. Nous avons papa na suka kuna. Papa ke moto. Mbato papa. Comment tu vas les situations où il y a les lots bana biso ba kuna na bali. Bon, liboso na kosenga non merci pour na vie na Fondro. La likanisi au bazui. La bande ko nemsi bana poto. To pese ka merci puisque azika décision na kam ko liboso mi balé a solo na bango mais tout le monde bien que vraiment kimia ekoti. Alors to pese na merci puisque na biso moko tonga to kokati. Mais l'air ya ye alobi moi liloba na moni pe balé ki bayoki en tout cas et pese biso kimia. Na pese bango ne surtout merci ni. Merci vous en a donc frère. OK. Moi se présenter devant caméra. Mais elo na baksara yango nazo remercier ma casse président elo basali mais et continuer toujours ici la terre pour eux place il y a botamaki place il y a koli
biso botami tokoli boye te mais eloko oyo ese répété susu te mpona bana oyo bazokota bipai respect eza te mais napesaka merci initiative oyo ezwami econtinue. Papa Mbote papa. Mbote. Kombo nani papa? Papa Georges. Papa Georges. Moi le babuke pour la situation de vendre. Bon, na sepeli mingi surtout na bana el kambera ya bana oya. Na sepeli mingi so otali la plupart ba balabala ebele oza awa. Chaise ezala batendere makongeza. Mais eloko na ndimela bango po bakotela biso na banda kote. Mais so otike eloko na libanda efuba yiba. Ndenge baya komela babombe banini donc ndenge bacha chaise awa bamso bazouta ba 3 ba 4 banini ba bazo kosangana na bango nyusu bilongo misusu kudo boyebite ezoya à partir na bango. Mais décision oyo ezoami vraiment na sepeli mingi à partir ya lobi ndenge solola na bango à partir na nzela kuna na kasi lelo na monita mwana mote bolé bomona full mo ezala kao. Mais eloko malunga oyo sali et continuer vraiment baba lilobo oyo pesami bango pe balanda ngo esila ezala l'histoire makonga eloko mutu ande na lobi yango. Merci beaucoup pour la rapidité to clôturer na fondo déjà que liloba mingi lilobami de fondo to clôturer na yo voilà. Mbote. Comment on a babé? Ok. Le bani au colo par rapport à bande de banana dino au bazo déranger dino tout le monde a donc vraiment donc en vrai dire naza natif pena ya makonga. Donc ba on se ba to parole baza ba oncle na ngai. Donc biso tozoko la bana ba mema biso ndenge idéologie ba mena biso ya okolisa biso yango te to mona lelo. Vraiment et ça la regret makasi. Soki bana wana bazo uta 4 kimbanseke. Eza ba o abiso bazo benga bango ba yawa. Eza bango morote. O ba on ba yebi aveni. Ba yebi aveni makonga te papa. Biso to bana makonga to beti bala wa mitakala awa sena dikolo. Eloko ongle ta oloba. Eza epesa nga mawa makasi. Otala oyo azo benga bana wana kimbanseke oya yomoko. Et bon matsaka oya pambate. Pour éviter terrain donc biso défense ça les fort tout mais là où il y a biso moko makilo a biso ebenga bangote po bango baroyate tous la makasi bakulu na bazabana ko bana nyoso ce qui éducation tenga maki ba redresser ngo ba redresser pe mais ezalaka mawa papa oyena muni ngai tante nga auta ngaba bazoye 14000 na ba argent pira c'est regrettable na soni na libano za mutu mena kati place ovandaka mais mutu abimana zamba obeza rapena na kata ndako solo eza mawo ngai nazali victime ya bazwa maleki na ngai mbongo awa liboso bavandaki awa tango na gangeli bango bazongisi yango alors likalisa angle o azui ekende tina suka. Merci beaucoup. Tina suka grand frère Mbote maître kombonani maître Samoran Okolo banini pour la situation oyo lelo surtout basé au les alwa to botoli territoire situation oyo salami lelo azo sepela ngo mingi po ba mama mingi o bazana kati ya feni oyo ba oncle na nga bazui position o ba bazui do ba sali lo ba puye ngape po na bantong na banako termina banoyo ba tumusu bana lo bati bana lo bangana la sakanini so ba oncle na nga ba ye bazui ba makanisi wana ba pesinga force sikoyo donc eloko e salamaki wana ekotiko sama suste soki ka ngai Samoran nazana kata makonga eloko aneke sama suste donc nazana mingo ya koloba te na sepeli ka oba oncle nande ba penga makasi yango na ka onga na dobi ba décision bwende ya to linga kama na mama Mbote papa kombo nani mama kombo na mama Anna o vivre ndenge nini awa na makonga na bana o ba komba kulu na ba o déranger ka bino so ba parents na ba. Merci papa na parole. Likambo oyo ya liboso una opesa na fondo merci. Pona nini? Kaka kala mingi te to uti kozala na matanga ya mama awa. Bayibi biso 3 kiti. Ya plastique. O bako bande ba mi yibi te ba mi yibi. Okay. Tala bambetu na bango yango. Bambetu yango. Bambetu yango. Bakiti.
donc so utaki musika kokoma na voiture wana kuna oya jaune bana kati oya jaune zwango yango wana kuna yango balale la kati tukende susu musika te tokoma soki obima kifo ye ba ero ya kuzonga omoni ba omi bala le décart continue na bana soki obima kifo ye ba ero kuzonga yango na papa fondro na makambo yo zwi na obongisela biso balabala papa kende kaka liboso potala poto yela kata uya na fete kene oluwe sal biso ba misuti wana bambonga basale te to na kaka na balabala oyo babotela biso otokoleli yango na sengeka merci moyeko kene musika merci beaucoup mama mbote kombo na Maman Pauline. Maman Pauline, moi je loba pour la situation que va nini surtout na initiative ya fondo. Na sepeli mingi na décision fondo bazui na sepeli nango. Na za sengo mingi. Mais bana wana pe baza oya côté le mati côté na biso kuna ngape bana ko benga na ba. Leso ba dusola na lpanga so siko ba dusola asute na koma kanga lpanga na kadina. Na benga na bango. Tina sima kuna kwa tuza deux portes. Mama tina veranda na ko ya ofana na sina benga na bango ba ya lisute. Akoma lo bana yo ka saso ko kufi ba kundo na lupango. Ba lo bana bonga biso so mona muto akufi ba kundo na lupango. Ata ba kuna na lupango. Ata ba kuna na lupango defuna benga la bino chaka makolo na bino ati. Abela za mwana kuluna te awo. Alobela bango. Je suis quand même merci les fonds de décision on a merci. OK. Alors les fonds de succès na yo ilobaya shuka pour nous clôturer na interview ali. Moni likambo soki salami c'est vrai que ba honneur eza ngai. Mais on a félicité pe bande ko na baza na poto. Oui. Parce que biso story ngala za lo wa délégué kaka. Magena lo wa mener mena délégué. Décision ezwami. Décision ezwami parce que ngana tombokaki. Pour la négociation liboso tuyukana vite. Oya mibale, omoni odozali awa. Les bapetchana bazalaki. Ezalo kwa bunagana. Donc ba okipaki makonga nyonso. Mais lelo makonga baza droit sur ofanda wati. Et puis ba otika la ofanda tam kolomoko ti. Na yebisaki ba parents na bango boye. Sanction ya bana bino eza sous de batinda na soki kanya makasi makambo neza ya ye pa to pendeki eza niveau likolo makasi ba konji pena ya ba konji baza ba camarade na biso donc et ozala bibembe et ozala na biso ki bango mo lobi parce que lobi naki dur et on a le monde bango ate liboso ba fanda ka bino est-ce que bino ba fanda ka mais lelo oyo komi place na bino ba rocha su likolo awate oya rocha likolo komona ye liwa nazongeli papa muke ndenge alobi ke na mone lokola o toucher bango bien te bakoluna koluna faut toucher bango baza bato bazo pourrir vie ya population déjà awa toza na pasi ne toza bongo mutu aza na sengo azati mutu aza na mbongo azati biso toza bato ya pasi ngana misala tokamatana mpona bana na bango yayebisa bamete moni bana ndenge bazosala bakomona bana te bakoyina nde yo na ye bakoloba bana na bino parce que bana bazobima loka bachef na babala oyo donc soki bana wana bagroupe ezongi awa eza bana na bango mais na bandi lokola bakomokimanga déjà maître azali awa kogere bosola kopesa akoyebisa nga ndenge koleka bakofanda swati ye azali donc ndenge baza wana ndenge tofandi bozoka bamama tokomi libre tozwi victoire balibere bunagana ya memakonga donc balibere yango bakotikala kofanda susu awa ata mokolo moko te soki bafandi awa bato bazali bakosokipe na bango nayebisaki ya pona lobi nabenga ye bino tokutana ye kuna te eza te so bakangi mwana na yo bakoza gentil na ye mwana na yo eza liwa baboma bango bakoboma mutu azali oyo aza makasi koleka leta awa aza te oyebi ke mwana ye aza kuluna mwana ye mbaka bakuluna apekisa makambo wana esila papa na ndenge na be te sozoma bakuluna fo ozala bamot dire
koza gentité ko ba oti kuna te batu bazoyamba bango o baza awa bango nde ba responsable parce que bayambi bango te pourquoi balabala mosusu te ka makonga biso to na souci balabala ekomi salite toza na baidée to ya kotia minda kala mingi te po balabala ebonga makambo te ebonga po bato bavivre un peu bien bato bazovivre na makonga oyo bazakovivre suka kuna awa nyonso ezalaki na loi ezalaki okipe eyaki na loi mais lelo awa ngai moko te biso nyonso na félicité maître Boussole na mwa groupe tosalaki awa ekomi libéré donc oyo awutaka kuna akokoya awa oyo ayaka awa ke kuna mais ezalaki oyo bakuna basukika kuna omote mokolo liboso toyaki tosalaki émission tosukaki awa tiaki likolo te po naza fier ndenge tozwi place oyo torécupere yango maître veye na biloko Boussole jury ozali mokonzi na quartier de oza chef ya quartier de yango nabengisi yo oyo eza makambo aden te aden eza makambo mosusu oyo tozowela nano eza lokolo ozowela mboka na yo parce que ezalaki matata na baninga na nga mpona makambo kotia minda me toyebisaki bango biso tokotia minda parce que situation eza na biso fo minda epela na babalo d'ici la minde ekopela voilà tosilisa rapidement baremerciement ezali baremerciement lelo baremerciement eza te makambo oyo eza lokola oyeba ndenge nini ke baboki kombo fo otanga so oyebi kobungisa carte na yo aki nozongona na polise oyo eza photocopie oyo komona ye ngamba no ngamba prénom poste prénom yaka même carte na wana lukumbi ben o carte akala balabala nazomona tala mwana kimanseke azongisani na sene mwana kimanseke donc oyo bakarte bakolona bazwaki na bainfraction basala oyo ezali bakomi république démocratique du Congo certificat d'immatriculation numéro ya plaque tuza comme mwana ye ngwamba flore mben donc fetaka motu moko 43 avenue Mwanza quartier Maviokele commune Kimanseke yemoko donc areki akende na awa na makemba awa areki virango na seni ya chango donc biloko oyo nde tokangi mabombe na bilo soki balingo kozwa liboma bazalaka awa baitilisaka biloko don makambo oyo na makonga oyo ayebi ke mwana na ye aza kuluna amelaka bombe abenga ye apekisa ye témoin ye epa tokendeki tokona omona bakonzi ya sete bakonzi ya likolo nazoba bakonzi ya sete bakonzi ya likolo bakonzi ya likolo oyo badesera na mboka oyo bana bino donc sanction mbalo eza sulu kotinda na bakani ya makasi te sanction mikolo eza bazuyo babombi voilà merci donc nasuki wana merci na bino nyonso bolandaki biso awa na tolobelaki merci na Papi Gen merci na Washington 4 fois petit le grand pays merci na maître Chua Mboma merci na Regen Pavala R6 na sima caméra wazo benda biso bilili boye tokutani lobi na kotika tante tak. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!